Bonjour, bonjour, mes amours. Naekolakisa bino Shekoff. Shekoff oyo ezande makamu. Ba produit ya Shekoff ezosala makasi. Ezokitisa banzoto. Omela mela bate. Omela mela soki biloko nini batizane. Soki esimba te. La famille yaka meka Shekoff. Shekoff oyo makamu. Na pesi batu. Na obaza bateti bayoka ati. Mais ba meki balobi en tout cas oyo suka yena ezosilisa nzoto ata ozalaki monene ndenge nini soki omeli Shekoff ezokosilisa nzoto ezosala mbala moko detoxification ya nzoto na yo ezosala detoxification ya makila ezosala detoxification ya appareil digestif ekuti malade ya mike ezokopikola la famille ezokopikola ezosala jete awa biloko eza ebele naza na biloko ebele ya santé yo contacte ngai zwa numero na nga parti ya mama Masiandok ebeteli promat soki ozwi numero na nga okocontacte nga baproduit eza ebele okozala desi te quel que soit quelle maladie oza na yango toza na baproduit ya santé bacollagène ya bien bamivolis bacoupe fin donc ezali naza na promotion osombi Shekoff ozwi mivolis coupe fin ofele donc sala lombango yaka promotion ezali promotion ya Shekoff ozwi Shekoff ozwi na mivolis coupe fin ofele la famille ko hésité te yaka o contacte ngai naza awa ngawa bino nazozela yo oya kosala commande na yo osomba Shekoff ye wana ba produit ezali ba collagène na kitoko ezali donc okozala desi te soki yo lobi mama Landu nalingi nazwa mivolisi te nalingi nazwa naza pe na oyo babengaka quoi sucrele bino bobengi na français sucrele biso tobengi awa mishtsuka okoki pe kozwa mishtsuka na koyebisa yo nini okosala na yango la famille oyo na pesi yo otie yango na te na yo ozomela Shekoff okomona ndenge okosila nzoto donc kitisa nzoto santé eza kaka ozala monene te donc bongisa ozala na taille ya kitoko ozala en bonne santé donc la famille oyo nazalaki nango nayebisa bino yango wana bye